chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Esila kaka wana jusque na komi ko kolanda pasteur Baruti kasongo na 2004 na komi ko yoka sikoba message mingi ya message du temps de la fin na komi ko yoka ngona télévision kaka jusque na komaki ngango mingi na landaki na ngaka kayango na banda ko kende ba église lisusu te bana soki na beki kaka okomona na ba église wana ya leve naza kokuta kaka makambo ya mabe okomona basi ndana ye baki deja keme kongo kaka na yezu molimo bosana na bandi kozwa effusion na zu parler en langue na yebaka ke kolata bakabelo ezalaki mabe saint esprit ayebisaki ngai balongolaka na yebaka ke kotia bameshe barouge à lèvre sende tambolaka nanga ntango tozokende azokende korevelenga makambo akole isanga nyonso naza koyoka ye me okomona nde ete okomona saint esprit te po azalaka na nsima na nga tozokende kotambola kosolola na yo lokola moninga malamu merci seigneur wana na kala azalaka kosolola na nga azalaka nsima na nga me awa akoma kosolola na nga aza na kati na nga merci seigneur halleluya soki olimo na moni na bimi place wana na moni kolo Yesu aza atelemi na ba 12 apôtres basali cercle batimbani loboko na loboko baza na kati na donc kolo Yesu aza na kati na bango bala moko to komi saint esprit a présenter ngai alobi voilà le seigneur maona shinda babenga kae Yesu te saint esprit singa voilà le seigneur alobi basi bate babi basi bate alobi basi bate oyo alobi basi balata pantalon oyo alobi basi balata pantalon te mpona nini confusion bosolola bozala moko kasi sajana esukaka bongo ntango na ye kokende bala ya mibale na lola namoni equipe ya bana ya basali ya nzambe batelemi sur le globe terrestre ngai nafandi sur le globe terrestre collège alekoraba saint esprit aza koenseigner ayebisi nga bokende na tuni ye mabele namoni mokili ekomi na suka wana molimo mosantu afungoli nga miso namoni tibi yoshua namoni ye aza sauve te bandeko namoni ye na lifelo te kasi eza différence différence ezali aza na lieu de rance molimo na ye eza koere merci seigneur molimo na ye eza koere namoni ye na lifelo te molimo na ye eza kotelengana ekeba nzambe te oyo bato baza kokota na likolo aza moyembi akoti namoni loro mbongo mpe na kati ayebisi nga nayebisa bango nyonso baza kosemaki ye mwasi ya adopte nzambe baza kopesa yo avertissement ya suka tika makiyage mwasi ya adopte na deja merci seigneur nzambe ayebisa ye nga nayebisa na deja abikisi yo abundeli yo bitumba kasi tala yo olingi koyoka makiyage wana ozotia eza koprotege yo te eza komema basirene dezo na kati na yo ozo comprendre mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est
Kembe ezali ezate. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Biso TV. Oui, madame, on a mis ça na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, balanyo c'est chez Biso Télévision. Bienvenue dans votre émission Réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba, comme nous appelons le mathématique de la presse. Un réel plaisir de savoir. Alors, vous êtes tellement nombreux de nous suivre dans le monde entier. Vous êtes en Chine, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Portugal, vous êtes en Espagne, vous êtes partout dans le monde, ici en Afrique. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes en Congo-Brazzaville, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes partout. Vous êtes ici en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, Katanga, Goma, Bukavu, partout ici à Kinshasa. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur notre chaîne, votre chaîne chez Biso Télévision. Voilà, merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Déjà plus de 121 000 abonnés, bientôt 122 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne chez Biso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Voilà, aujourd'hui, une émission par correspondance. Déjà, Tomé-san au salle avait émission Bongo. Je l'ai fait avec qui? Je suis avec maman Esther Kaïka. Voilà, maman Esther Kaïka. Aujourd'hui, on va parler plus sur l'histoire de l'église Corps du Christ. Donc, histoire va changer à Kangote, Yangoana, et vous allez voir des éléments, photos, et nous allons défiler. Une émission parce que c'est une émission par correspondance. Je suis avec maman Esther Kaïka. Maman Esther, vous êtes là? Oui, nazali papa. Mbote, maman Esther. Mbote, mon frère. Pesa pe balandinyo c'est chez Biso Télévision Mbote. En tout cas, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Allô? Oui, allô, maman? Il y a problème. Oui, problème la connexion hermoso kata na nzamba sunga biso. Alléluia. Toza ensemble awa ezali ngai ya bino ndeko mama Esther Kaïka. Nazali mosali ya Nzambe na kati ya Église Corps du Christ na Bokwama na Kinshasa na kati vraiment ya Église Corps du Christ. Kobanda bomwana na yebaka te ke makambo na koki koyebisa bino lelo ekozala vraiment ngai mutu na kolobela bino yango pe natikala kobongisa yango te ke ezala ngai kasi bandeko nazoya justement kopesa bino message oyo parce que eza responsabilité lokola tozoloba yango mpe na lingala eza mokumba monene oyo nga naza koyamba mpona yeba na kokomisela bino message oyo kasi soki nabombi yango eza malamu te lokola biblia elobi na biso ke merci Seigneur soki sentinelle amoni eke alobi te likambo ntango ekoya bakotuna sentinelle kasi soki sentinelle amonaki mpe alobi na ye ntango likambo ekoya mutu na mutu makila na ye ekozala na mutu na ye moko. Merci Seigneur. Ngai naza na ngai mama oyo nabandaka koluka Nzambe nalukaka Nzambe te mpo nazala nani mpo nazala to nani paster to nini te nalukaka Nzambe ntango naza nanu mwana moke ntango nayaki kokutana na Nzambe eloko ya liboso ezalaki bateme ya Saint Esprit nde yango bozali komona nakotaka mpe ntina
perfusion ya molimo mosantu nakomaki koloba langue. Alors parler langue wana nde esalaki ke baye kolongola nga na église catholique bakotisi nga na église ya réveil. Kasi natambolaki mingi oui nazala kola na catholique namona ya minene na catholique oyo namona ya minene na catholique ezalaki pédophilie. Alors ntango namonaka ke lokola nasi nalobi yango na baaudio mosusu bavideo mosusu. Alors ntango namonaka lokola baprêtre bakomaki prêtre moko wana akomaki kolanda nga me ndenge na komprenaki naza nanu mwana moke badusa nakimaki na ngai nakoki kodétruire relation na bango na papa na biso mpe papa oso azalaki moenseignant azalaki mpe mosali na kati ya église wana. Nayaki kokima na nga nalobi naza nanu mwana moke mingi baresponsabilité ya minene boye ezala lokola nga nde nakaboli bato eza malamu te. Nakimaki église nakomaki kofanda na ndako ata bayebisi nga tokende église nakokende te. Alors nasalaka presque 7 ans nakendaka église te nandimaka mpe lisusu ata église moko te namona lokwa bango nyonso baza ndenge moko. Alors ntango nakomaki na Kinshasa wana na Manyema kuna ntango naye kokoma na Kinshasa nayebaki na nga mpe kosambela te nayebaki nzambe te na bandeka kosala notre père nalali na nga nalobi wana baeglise na bango etondi lokuta baeglise na bango baza na bango bato mabe mpo na kati ya nanga na bomwana nayebaka deja ke likambo eza mabe likambo eza malamu. Kasi ntango namoni sango azoteya biso azokoma koyebisa nga akomi koya kolanda nga na ndako ozofungola rido azoyamba yo embrase yo mwana moke aolia yo monoko tala kaka na se rido bapara bakomaka ekomi mwa trota azoyebiso nazoluka yo ozomona na lisusu te orke nga nasi nakimi église akomi kolanda nga ntina ndako. Alors eza mawa mingi église catholique nalobela biloko wana deja batika. Oui merci Seigneur nyonso wana eza kaka kozanga molimo mosantu parce que bango baza bato batikali na se ya pyramide batikali na se ya escalier spirituel oyo tozomona wana bahamanara santarako batikali kaka na niveau ya kondima ya foi. Ntango batikali kaka na niveau ya foi nde yango wana mwaye bakola vraiment na bavertu nyonso na tempérance bakende komata baniveau spirituel po bakende kokoma donc justification sanctification mpe bateme ya saint esprit bango bazolinga na bango kolanda kuna te. Po soki moto aza na molimo mosantu jamais okosala moninga mabe. Yo moto soki osala sango eke omilobi ke yo ndo oteyaka liloba ya nzambe osimbaka biblia me ofandi koviole bana ya mike koyibayiba bango baetoile biloko wana namonaka na badaokanisaka kosuka na bana misusu mpo ngai papa na ngai azalaki mingi pembeni na bango peut-être bakobanga papa na ngai bakopropose nga bozoba wana te me ntango turu na ngai ekomaki na kamwaki makasi eti lelo eza kokoba naza na bana basi ebele oyo baza kopesa nga bamessage bamisusu baza victime ya baprêtre oyo baza kozwa bana wana ya mike babandaka na bango aza nano moke vraiment na se ya 18 ans okomona bakomi koinitie mwana wana babiloko moko ya kindumba moko ya sese okomona mwana azokola me mwana aza lisusu mwana te mwana abebi akoti bamonde wana ya maji basango papa basango ndenge naza na bana ndenge naza namonanga moko na kima église catholique mpo na yango. Alors ntango naye komona te bana misusu nde nazoloba boye baza ebele oyo bazobengaka nga baza nango mpe na vivanga moko ozomona mwana na ndako mpe sango wana azobima na mama ya mwana wana akomi kobima mpe ntina mwana wana ya 3e des humanités eza mawa mingi. Alors mwana akomi na baproblème spirituel okoya kotuna mwana boye abimisi tala ebele ya basekre sango akimi azomona lisusu te. Alors eza mawa ntango botali mpe bolobi justice mpe eza nango kaka na nzambe ata bolandeli ye akowanga na to mpe ata kopesa mbongo eske akozongisa mwana wana normal bokimi kaka na maboko ya nzambe. Alors nyonso wana ekomisaka nga pio na bande su kolinga église ata moko te me ntango yaka kokoma ke ntango na nga vraiment ekomi nakomi kozwa vraiment baprécision moko ntango nakutani na bato ayebisi nga nzambe alobi na nga oza mosali na ye nzambe alobi na nga oza mosali na ye nayaka kondima naye kokende na église namonaki paster wana ayambi nga alobi nzambe ayebisaki nga na koyamba mosali ya nzambe lelo
merci Seigneur. Tango ya mbinga tosambeli tosilisi kilte na sololi na ye nazongi na ndako na yawa kozwa batema molimo mosantu. Bandeko nakomaka koparle en langue naza na 20 ans kaka na ndako. Nakomaka koparle en langue. Tango naza koparle en langue ekomaki lokola bato na ndako bao comprendre te. Balobi tomeme na église ya réveil nde bawa komemanga na église ya réveil. Tango nakomi kuna na église ya réveil nazosalela Nzambe kuna nde bayebaki vraiment ezalaki nini. Me bahamara santaraba me kati na nga moko nabandaki mpe kotuna Nzambe parce que parler en langue ezali voix Nzambe ezali donc ngolu moko donc ngolu moko grâce personnelle grâce moko exceptionnelle oyo moto ntango azwi yango azwi kokota vraiment na intimité na Nzambe lokola apôtre Paul alobi na 1 Corinthiens 14 verset 2 alobi celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne les comprend. Alléluia. Tango moto azo parler en langue aza kosolola directement na Nzambe te motu mo soki Nzambe alingi asosolisa ye yango kaka kotosilasa ye soki mpe alingi afungola matoi ya motu mosusu aza pembeni na ayoka nde akoyoka me ezalaka vraiment message codé eza langage codé ezalaka mpe monologue te eza mpe dialogue eza nde dialogue lokola tosolo toyeba ke kobondela ezali kodialogue na Nzambe ntango moto aza koprie en langue aza kodialogue na Nzambe ntango mpe koza kodialogue ye mpe azorépondre yo nde yango ekomaki en tout cas capacité wana ya koyoka Nzambe na kati na parler en langue ezalaka déclenché kaka na ndako. Merci Seigneur. Alors tango nayaki kokola nakomaki mpe kokomprendre nabandaka koseka bato baparlaka en langue naomona lokola baza baaventure alléluia nakomi koyoka mongongo ya Nzambe eza kolobela nga ekoma kopesa nga bamessage oyo eza vrai mpe ntango napesi yango motu mpe andimi amoni ke Nzambe alobeli ye ndenge nini okoyeba makambo nga moko nasalaki na chambre na nga nalobi namonaki yango des fois ekomaki kose manifeste na kolota ye ntango namoni ye na vision makambo nyonso nakomona nabimisi ye eza vrai. Alors yango wana nakomaki kokoba na kosalela Nzambe. Alors nakomaki sikoyo na problème ya koluka église ya solo nakomaki koluka église ya solo me okomona yango wapi parce que bamakambo ekoma ebele na baéglise ntango nakimi na église catholique nga wana nabandi koluka église ya solo eza wapi okomona nga doit parler en langue miso ya molimo eza kofungama. Alors ntango naza kokende na baéglise boye okokuta kuna ozomona bapaster ozomona asali bien mais lobi kuna okomi komona ye akomi na makambo mosusu kilokoso ya mbongo escroquerie moto ata aza na kindumba akendaki na boîte de nuit na butu aye kopesa ye dine paster azwi alonga nakomaki komituna siko ndenge nini motu oyo abongoli motema te aza kaka koya na kati ya église mpe paster aza kokomisa ye mpe mosali na kati ya église ntango okomeka koyebisa paster po azongisa ordre bokoyokana te okomona makambo ebele na longwe na nga. Alors nakomaki kotambola ntango naza kotambola natamboli namoni mpe esika moko ya malonga te nakomaki kofanda na nga na ndako ntango nazosambela na ndako nde nayaki komona namoni frère moko apesi ngai brochure ya prophète William Branham ntango natangi kaka na année 2002 na ndako kaka frère wana na ndako moko eyambaki nga apesi nga azalaki na balivre ebele na maboko ntango namoni nayoki kaka molimo mosantu akambaka nga ayebisi nga zwa brochure moko wana tanga nayebisi frère nakoki kotanga yebisa likambo te nde nazwi natangi ntango kaka natangi priere ya prophète William Branham wana Nzambe azomona natikala koyeba te ke babranamiste bazalaka natikala koyeba te nabandaka komona kaka ntango naoleka na limete wana kote ya masina namoni église wana ya Shekina namoni yegle ya monene wana nazomituna lisusu nini mesa kabarasanta mesa hinrastai me nakomaki komituna lisusu nini okoka bato bazoloba bato ya Branham yegle wana je ne savais rien sur ça me namoni kaka namoni livre wana natangi ntango namoni mosantu ayebisinga tanga akomaki ami fidèle na nga akolobela nga na kati na nga mpe na okoka nzanda bwe na oyeba mpe makanisi ya motu nakoki koyebisa ozokanisa boye mpe okokamwa misusu babanda kokamwa age na nga azomona mwana moke boye aomona makambo ya minene boye merci Seigneur. Alors ekomaki mpe kokamwisa nga moko ere moko na komituna natuni molimo mosantu nga aza nani anaza prophétesse alobi na nga te oza nde messagère. Merci Seigneur. Nakomaki kotambola bongo soki bamoni likambo ekokoma
okomona na yebisi mobali na nga na fiancé à l'époque na yebisi na loti baekonfiare banda mosala okomona mpe quelques jours après moto azalaka na chômage ya bambula na bambula azwi mosala abandi kosala mosala yango nde emema biso kotoyo ozomona ke nzambe aza malamu merci seigneur alors nyonso yanga namonaka avant nazobota okomona namoni mwana na kobota akozala mwasi to mobali nazalaka na besoin ya échographie te merci seigneur nzambe asala ya minene alors ntango nazoyoka bokambani wana na motema eyebisinga natanga brochure wana natangi kaka priere ya prophète Fulambana mbala moko nalobi amen c'est vraiment un véritable serviteur de Dieu aza wapi frère wana ayebisinga akufa déjà kasi atika église ya munene nalobi wow merci seigneur mais idée ya kokende na église yango ezalaki te frère wana bandai kokende na église wana menga nafandaki nanga kaka na ndako jusque eye kokoma quelque temps après naye komona na vision aigle aye place nalalaki na 12h na obondela namoni aigle aye atombolinga amati na ngali kolo makasi kasi nga nazokama akosala nga nini ake nanga bali yanga namoni aye kozongisa nga alalisi nga bien nazotuna nalobi asali nga mabe te na seki alobi wi osali mpe mabe te akosala mpe mabe te ayaki kaka kotombola yo mbala moko alalisi nga lokola bebe akei na ye vision ekatani mon frère ekobanda wana ekoma bavision ya aigle nakoma komona soki namoni ata 10 ans après ekokokisama du jour au jour nga namonaka bavision namonaka mpe ekomaka merci seigneur alléluia merci seigneur alléluia encore ya parler en langue merci seigneur ezala tedere tika parler en langue bandimaka te keza solo kasi molimo mosantu aye soki ngai ke aye kotia yango na kati na nga mpona confirme ya solo ke parler en langue ya solo ezalaka merci seigneur naza na objectif ata moko te ya koloba nakosa merci seigneur naza mutu nabokomi na kati ya maboko ya molimo mosantu mpona salela nza na ndenge ya bosolo haleluya nakura samara hindeka merci seigneur nabri ogo himenisa nasambela kaka alang nasambela kaka alang molimo mosantu tango yaki kokomaki amemaki nga na ye akonfirmaki nga ke prophète William Branham aza mosali ya solo kasi nayebaka te aza nani esilaka kaka wana juske nakomi koya kolanda paster baruti kasongo na 2004 nakomi koyoka sikoyo bamessage mingi ya message du temps de la fin nakomi koyoka ngo na télévision kaka juske nakomaki kolinga yango mingi nalandaki nanga kaka yango nabandaki kokende baeglize lisusu te mpona soki nameki kaka okomona na baeglize wana ya reveil naza kokuta kaka makambo ya mabe okomona basi nga nayebaki deja keme ntango kaka nazwi molimo mosantu nabandi kozwa effusion nazwi parle en langue nayebaka ke kolata bakabelo ezalaki mabe saint esprit ayebisaki nga nalongolaka nayebaka ke kotia bameshe barouge à lèvre ezalaka mabe nalongolaka yango nabandaka su kosemaki ete nakomaka très simple kitambala kaka na mutu kasi nayebaka babranamiste te nayokaka kaka saint esprit kokamba ngai bongo nakomaki kosalela nzambe kaka na naturel alors ntango naye kokende mingi na baeglize wana ya reveil lisusu bakomi kotonga nga asemakiaka te boye nakomaki kozongela kosemaki ye kasi na kati na nga naza na kimia te ntango naza kosemaki ye me naza na kimia te ntango naza kotia bameshe naza na kimia te juske nayaki kolongola yango merci seigneur nzambe ayebisi nga fanda na ndako nafandaki na nga na ndako nafandaki na ndako nakomaki kolanda kaka mateya na télévision ya paster baruti merci seigneur ntango nakoni nzambe akomi mpe koya kofungela nga bamystère nde amemi nga namoni kolo yesu na baapotre 12 baza baencercle ye boye alléluia kolo yesu alakatikati saint esprit nde atambolaka nanga ntango tozokende azokende korevele nga makambo akolekisa nga nyonso naza koyoka ye mais okomona nde ete okomona saint esprit te po azalaka na nsima na nga tozokende kotambola kosolola na yo lokola moninga malamu merci seigneur wana na kala azalaka kosolola na nga azalaka nsima na nga mais awa akoma kosolola na nga aza na kati na nga merci seigneur haleluya soki kolo yesu aye kozwa yo
Saint-Esprit. Namoni Saint-Esprit ayebisinga tokei molimo. Namoni nabimi place wana namoni kolo Yesu aza atelemi na ba 12 apôtres basali cercle batimbani loboko na loboko baza na kati na donc kolo Yesu aza na kati na bango. Bala moko tokomi Saint-Esprit a présenté ngai ye. Alobi voilà le Seigneur. Mahondo ashinda. Babengaka ye Yesu te. Saint-Esprit ayebisinga voilà le Seigneur. Le Seigneur Jésus de Yewana aza Seigneur pona bao nyonso bandima ye lokola mokonzi pe mobisi bao babengaka ye Jésus nano bandima ye te soki ki ondima ye okobenga ye Seigneur. Alléluia. Yango yoki alobi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Merci Seigneur. Romains chapitre 10 verset 9. Alors mangana lo baba verset 10. Non lo baba kama lo baya nzabe. Et ça le lit nangai. Molimo ça alinga kana pesa. Mais non grâce tu go preta braga mama shindege merci glory come the testify. Merci Seigneur. Ali nakamini de pesa verset biblique. Alinga na tanga yango kaka na lobela yango kaka. Oh naza motete. Ayisinga yo oza motete. Ozande kopesa message. Ozande ko transmettre message. Dakate ba message nazo pesa ezanga ba témoignage. Onga moko na expérimenter. Merci Seigneur. De yango wana différence bon confondre na motete. Naza mwasi motete. Na yoka message na yebi oh Bible elobi. Oza mwasi ozopesa message parce que message oyo ezosimba mingi corps du Christ. Mais toyoki bato mosusu balobi mwasi akoki koteya te nini oyo okoloba persona po eza mpe témoignage na yo tosuki place ozokutanaki na Jésus na les 12 apôtres mais tocheka entre parenthèses ntango olobeli makambo ya koteya est-ce que bapekisa mwasi koteya eza boye ntango namonaki kolo Yesu na les 12 kolo Yesu a présenté ngai bango aza kolakisa ngai bongo ya seko na représentation ya mutuka ya sika oyo mutu nana nsima te soki apesi apôtre na moi adoite nga boye namoni mutuka ya sika oyo nano basimba te eaparete ayebisinga omoni bokonza likolo oyo bango basi bazwa yango wana bino mpe botravaye lokola bango batravayaki na bomoko mpo namonaki bango basali cercle tout autour ya kolo Yesu basimbani loboko na loboko boye. Alléluia. Merci Seigneur. Nde yango message wana ya unité ya église corps du Christ. Nde nazwaki tango nazongi molimo mosantu namoni pe avant nazonga kolo Yesu aye te place nazalaki apesinga loboko apesinga mbote na loboko boye kaka ndenge abandaki kopesa ba 12 après ngai ezalaki apôtre Pierre aye apesi mbote awumeli epanga ye après alobi eza Simon apôtre Pierre bato nyonso tozalaki wana na baapôtre nanga toseki na kolo Yesu aseki tango aseki nde Saint-Esprit explique ngaki tozoseka mingi parce que ye moko ayebi ke asi achangea Pierre asi achangea Simon Kongo akoki kobenga lisusu Simon te nde ye moko kolo Yesu abongisi alobi eza yo Pierre esukaki wana vision namoni kolo Yesu azoseka aza vraiment bokonzi ya kimia place azali kimia makasi sekeli na ye kimia makasi. Merci Seigneur. Na lamu kaka na moni Saint-Esprit bandisiko enseigner nga ayebisinga oh moni wana ezali bomoko ya église corps du Christ bosimba na loboko na loboko ndenge ba apôtre ba travaillaka enseigner na bino ko loba moko enseigner na bino kozala moko lokola ba tous bazalaka ko se contredire te bango nyonso balana loba moko kasi pona nini lelo ekomi bokabani oya lobi maman pardon oya lobi basi bateya te oya lobi basi bateya te babi basi bateya te oya lobi basi bateya oya lobi basi bateya te oya lobi basi balata pantalon oya lobi basi balata pantalon te pona nini confusion bos solola bozala moko kasi sejana esukaka bongo ntango na ye kokende mbala ya mibale na lola namoni équipe ya bana ya basali ya Nzambe batelemi sur le globe terrestre ngai nafandi sur le globe terrestre kole lekoraba Saint-Esprit aza koenseigner ayebisinga bokende na tuni ya mabele namoni mokili ekomi
komi na suka na se koto na fanda ki likolo ngo reste na moni mokili komi na suka makambo nyonso eza ya kobeba na tuni nini ekomeli mokili molimo mosanta yetsinga yoka na yoki nzambe alobi mungonga nzambe lobi lisusu likolo ya place tozalaki azoloba alobi bokende botravailler alobi oyo alobaki na Matthieu chapitre 6 verset 10 oyo alobaki que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors, il y a bokende ko travailler oyo moni wana eza suka mokili kasi bokende ko travailler po mokano nanga esalema po konzia likolo kita kuna na se lokola ezali déjà mokano nanga esalema ko interpréter yango vraiment na lingala na kokokate kasi boyebi verset yango botanga que sa volonté soit faite awana se ko la volonté na ye eza ya kosalema déjà kuna na likolo nde ezali mokano ya nzambe atindi biso na ngonga oyo. Alors eyaki kokoma ntango nazongi motu koyebisa nga amemi nga lisusu nakei nake komona nzambe afandi na trone na ye nga mpe afandisi nga na makolo na ye. Omoni verset oyo elobi ke la terre et son marche pied nga na vivaki yango mokolo wana na banda koyeba te je pensais que nzambe akitaka na se atambolaka boye mais makolo na ye eza posé sur le globe terrestre place makolo na ye eza posé nde afandisi nga na makolo na ye abandi kotangisa nga azoyebisa nga Proverbe chapitre 20 verset 6 et le Bible mutu nyonso aproklamaka bonté na ye kasi mutu fidèle nani akozwa ye atindika nga azongisi nga na mokili ayebisi nga naya koyebisa bango na église code Christ bazala fidèle batika mélange batika kosangisa magie na nzambe ayebisi nga ntango mutu azala kosalela satana au même moment aza kosalela nzambe aza lisusu ya nzambe te nzambe apesi ye mokongo po aza fidèle te ayebisi nga ye nzambe atikaka basali na ye ya fidèle te basali fidèle na ye atikaka bango te batanga yango na psaume 97 bakomona merci Seigneur nzambe alobi il garde les âmes de ses fidèles. Amen. Merci Seigneur. Tango bakotanga pe na psaume 34 bakomona ke nzambe atikaka mwengi bino te l'âge de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher à tout danger. Merci Seigneur. Eza bamaloba ye moko azolobelaka nga mokolo oyo ayeki kotinda nga awa ya suka ayebisi nga boye kende kasi kosambela mpo na bango te bato bayaki kolanda nga baza na bambasu bayebisi nga na vision mama paster sambela mpo na biso nayebisi bango naza paster te ngai naza motindami ya nzambe bana moko lole efungwami nayebi yoka nazokoma ntango nayoki basi wana baye balobi nasambela mpo na bakota ebika mbala moko lole efungwami nzambe ayebisi nga namoni na vision lole efungwami mongongo ya nzambe elobi kosambela mpo na bango te kotiela bango maboko te kasi mema bango epa na nga alobi car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Singa kende koyebisa bango bongo oyo akoya epa na yo ke aza na problème yebisa oyo aya epa na nga car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son fils unique alobi baluka liboso bokonzi ya likolo makambo nyonso ekopesambela bango lokola matabisi kasi batondi na baeglise base bakoramanasa babahimarasa babarahamnurejestige bastigles tabraganturefa merci Saint-Esprit baza koya kaka koluka nde mabota baza koya kaka koluka nde lobiko baza koya kaka koluka nde mapamboli kasi baza koya koluka bokonzi ya likolo te yango atininga alobi na nga memela bango baréponse na baquestion ebele na bango baquestion lokola oyo nazoloba mpona ministère ya mwasi ngai nakoli ayebisi nga na impose bato maboko te alobi boyoki esaleli ya mwasi ezali ya kosala mosala nzambe apesi ye don na ye esala alanda mingi oyo molimo mosantu ayebisaki ye soki mwasi akoli na kati ya molimo na bonzambe mwasi wana asi amati escalier spirituel malamu alongo na parvis oyo ezali justification ake na lie saint oyo ezali sanctification akomi na lie très saint oyo ezali baptême du Saint-Esprit mwasi wana akomi kodépendre na
molimo mosantu lokola Bible lobi na Romains 8 verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci Seigneur. Tangu mwasi pe akoli malamu ndenge wana nde akomi na molimo mosantu wana nde akoki koyoka molimo mosantu kokamba ye lokola ngai aza kokambaka nga kasi naza kopemba nasaleli nzambe makasi mbambula ebele 21 na yango natikala kozala mwasi oyo nake kosala bamakambo oyo nzambe alingi te nasala yango te baebele baproposanga fungola eglise nasala yango te nalobaka nzambe ayebisanga oyo nasala na oyo nasala te kasi ntango ekomi oyo ye moko aye aprécise ngai badetail alobi okofungola eglise kasi okofungola yango ndenge nini yo okobanda koteya te okobanda kaka kolibere bamessage kasi mobali na yo nde akobanda koteya. Merci Seigneur. Alléluia. Basi oyo baza na molimo mosantu bayeba ke molimo mosantu aza na detail nyonso akokamba bango po bayeba na kosalela nzambe sans ke bayeba na kopengwa. Mosakoli William Branham aza envoyé de Dieu oyo nzambe aza koconfirme ayebisi nga malebele naza komona ange oyo atambolaka na prophète William Branham aza koya mingi epa na nga akotaka na chambre na nga aza kose présente ayebisi nga eza nde ekolo yesu. Merci Seigneur. Namonaki ye alati pe robe ya rouge kaka ndenge bomoni na bafoto wana oyo prophète William Branham akonfirma ke ezalaki bongo ndekolo yesu azalaki nga moko mpe namona nkolo yesu nasi namona ye aza kaka bongo. Merci Seigneur. Yango ange wana ayaka ayebisi nga na mois de mai awa ayebisi nga ndenge natambolaka na William Sotahuremelesta na prophète William Branham ndenge naza koya epa na yo po oconfirme message du temps de la fin nakona hamarasa me mahura santa message du temps de la fin nde ezali lokola merci Seigneur arche de Noé na tango oyo message du temps de la fin nde ezali lokola bat na Israël ndenge batiaka makila na balento ya baporte na bango po tango ya destruction aza koleka adétruire bango te bazalaka détruire te oyo bakobatama na message du temps de la fin elakisi nini elakisi ke balanda oyo doctrine elobi po message du temps de la fin prophète William Branham azalaki na message oyo batindaki mpona koprépare épouse na enlèvement ntango baza koprépare épouse baza kolakisa ye alata nini merci Seigneur akolata bapantalon te akotia bameshe te akotia maquillage te po maquillage ezali astrologie maquillage ezali astrologie wana bapaster nyonso oyo baza koloba o doctrine na bango epekisi te batie alhamdulillah stifa basi batia maquillage wana lokuta ngai naza na nga naza maître naza témoin kaka natamboli na baeglise ebele oyo ya réveil to mpe oyo nyonso bakoki kobenga oyo ya baprotestant oyo ya banini nakenda mpe ti ata ya bato ya 7e jour alléluia nakenda mpe kuna kasi naza koluka message oyo ya solo eza wapi okomona bamosusu baza kuta ata kolinga kondima corps du Christ te balobi bango moko église kaka wana nde corps du Christ bamosusu baza bafo ngai molimo mosantu ayebisinga bongo te message ya solo eza nde ya prophète William Branham ye andima bango nyonso alobela badon nyonso eza na bamosusu oyo nakuta lokola bato ya témoin de Jéhovah bandimaka parle en langue te kasi eza na bible ntango boza kondima yango te ntango boza kolongola biblia elobi bolongola te bobakisa te oyo kolongola bakola mpe nkombo na ye na buku ya bomoi kasi oyo aza kolobela yango textuellement ndenge ezali nde prophète William Branham ye nde alobi yango malamu koleka baebele baya baza na kati ya erreur baloba ya bango kasi oyo nzambe aloba eza nde prophète William Branham nde aloba yango ange aza kokita epa na nga aza kotinda nga ayebisi nga alobela bango eza na bamosusu baza mpe na kati ya message du temps de la fin kasi bakanisi kotikala na kati ya message du temps de la fin nde kotosa yango eza kotosa te soki oza kotosa te ata okotaka na baeglise ya message du temps de la fin okobunga ke soki oza kotosa nde okozala sauve basi balata bien ndenge prophète William Branham aloba bapaster batambola bien ndenge prophète William Branham aloba batika bamabonza wana namoni ange ya église aza na kanda makasi akiti apanzi église alobi asi apanzi église akabara
basanta église oyo boza komona baza komibenga bachrétien bayeba ke ange ya église ayebisinga nayebisa bango asi apanzi église aza kopona baoyo bakondima kokota na message du temps de la fin oyo ezali saine doctrine eza te ke bakanga baporte na bango bakende koluka porte moko oyo bakobenga message du temps de la fin wana te bandi baaccepte kotravaille selon ndenge messager de l'air oyo aza confirme na age ya laodicée nde age ya biso ya ntango ya suka ye nde William Branham ye nde alobi oyo aloba saint esprit ayebisinga oyo ye aloba nde yango ekozala malamu mpona église corps de Christ mpona église oyo ezali kolongama pour l'enlèvement. Merci Seigneur kasi ntango oza kolanda William Branham aloba mwasi ateya te merci Seigneur basi oyo baza kote bandimi message te koteya eza ndenge nini ntango yo ozoleka liboso ya bato na chair oza kokende kote mwasi lakokabaraba selon la sainte doctrine mwasi ateyaka liloba ya nzambe ya ndenge ya kofanda soki aza na message soki aza na likambo ya koloba oyo molimo mosantu alobi nde ya koloba alleluya ata na ntango ya église ya bapotre tomona akoki kotelema cher te omoni ata na église catholique na ntango ya kala na banda kokota na zama moke saint esprit ayebisinga tala kuna na catholique ata kutu baotosa te me tala ndenge basi bazalaka baprêtre te basi bamoni mwasi aza sacrificateur mwasi aza sacrificateur te kasi soki akomi sacrificateur na ndenge ya kokola na ye na kibonzambe amati escalier spirituel malamu maparasindrogo la justification la sanctification et le baptême du Saint-Esprit et voir même l'effusion du Saint-Esprit et voir même le baptême de feu parce que nous sommes les arbres qui sont là. Nous avons la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit et baptême de feu. Merci Seigneur. Et ça va être à pour que ça n'a. Oh, moi, tout le monde, na katia corps du Christ, à quoi qui grimper bien, à quoi qui comme escalier spirituel, voilà bien, et à qui comme on en zambé, à quoi qu'on en zambé face à face, le corps en a zoyo kaye. Merci Seigneur. Quand nous avons besoin de belanga, et ça n'a confusion. Azo pesanga ba précision akotindanga na message akotindanga na bible ayebisinga témoignage oyo bato misato basali ezalaka témoignage vrai. Merci Seigneur ntango bible elobi nayoki nzambe alobelinga nayoki mosakoli William Branham alobi bandeko naza kokonfirme bino ke bolanda nyonso oyo prophète William Branham aloba nde wana bokotambola na sainte doctrine. Merci Seigneur nga moko nasi na vérifie okomona nzambe alobelinga atindi ngai lisusu na vérifie nayebi message te bandeko natambola na message kaka lokola missionnaire na vandi quelques mois na bimi ata ba pyramide na bandeko mona ngo kaka na banda koyeba na ngo te kasi ange atambola kana prophète William Branham aye pana nga aye koyebisanga nyonso na vexa bino yenda atindinga alobi na pension mission ya kounir église corps de Christ olakisa bango nzela kobalanda bango nyonso bazala bakoma koloba liloba moko lokola 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 elobi ke baapôtre babandaka koloba liloba moko basalaka molimo moko kasi mpona nini bango baza koloba toza corps de Christ kasi corps yango nzoto yango ekabona boye nzoto yango ekabona boye eza ndenge nini loboko kuna lobokolo kuna lisu kuna oyo alobi boye mpona nini bomoko ezala mpo bomoko yango ekoma esengeli moto na moto esika afandi afungola biblia ayoka molimo mosantu na kati na ye soki molimo mosantu ayebisi yo oke koverifie lisusu oyo biblia elobi oyoki oyo biblia elobi oyoki lisusu oke koverifie lisusu soki oza na saint esprit akotindo na message du temps de la fin messager du temps de la fin aloba nyonso bandeko biblia obanda ebandeli ti suka detail nyonso apesa soki oke kotala kuna okoyoka saint esprit kaka nde akokamba yo esika nini okomona eloko oza nango besoin nga nakendaka okomona na fuye nake kokuta esika alobela yango avec précision ndenge kaka nalobe na horastiko barasa ndenge nazolobela bino boye alobaki oyo azwi molimo mosantu te ako azala enlevé te nga mpe nzambe alobeli ngango atiki ndenge esika koma nake kokuta alobaki lokola makila batiaka na balento na bana Israele mpo
bazala protéger contre ange ya destruction nde yango esengi na biso tolanda ntango yo mwana mwasi oza kolata bakabe oza kosemaki ye ozoyeba te ke oza libanda ya message ozoyeba te ke oza libanda ya doctrine okozala protéger ndenge nini batango ya mabe yango ezoya batango ya mabe yango ezoya yango namoni bapaster misusu bakeli felo namoni paster ya monene auti kokufa prophète na bino ya monene auti kokufa boleli ye namoni bamosusu mpe baza koloba batikali na manto balobi batikali na manto ya prophète wana nakoki kotanga kombo na ye po batebele bakoti na mutambo wana molimo mosanto afungolinga miso namoni Tibi Yoshua namoni ye aza sauvé de bandeko namoni prophète Tibi Yoshua na lifelo namoni ye na lifelo te kasi eza différence naza na ta différence ezali aza na lieu de rance molimo na ye eza koere merci Seigneur molimo na ye eza koere namoni ye na lifelo te molimo na ye eza kotelengana ekepa nzambe te namoni basigne moko ya zodiaque nayebi yango kutu te bato bayebi kasi natuni molimo mosanto olakisi nga eza nini eza lokola baetoile moko babulunginisa bataya badesina bo nde namoni yango na nsima na ye namoni Saint-Esprit ayebisi omoni Tibi Yoshua nalobi wi ayebisi yebisa bato ke aza reklame na babiloko wana nalobi biloko yango eza nini Saint-Esprit astahubre gloria barasaka satahubre gima hamanasai Saint-Esprit aexplike nga kitoko ayebisi nga ezali basigne astrologique ezali nini ezali magie blanche oyo bato baza kokota na likolo aza moyembi akoti namoni lor mbongo mpe na kati ayebisi nga nayebisa bango nyonso baza kosemaki ye mwasi ya atonsi nzambe baza kopesa yo avertissement ya suka tika maquillage mwasi ya papa Toms mwasi mama Nadege mwasi ya tante Nadege merci Seigneur nzambe ayebisa ye nga nayebisa Nadege abikisi yo abundeli yo bitumba kasi tala yo olingi koyoka maquillage wana ozotia eza koprotege yo te eza komema basirene des eaux na kati na yo ozo comprendre eza signe ya appartenance na diable soko olandi basigne ya zodiaque wana onamonaki epai ya Tibi Yoshua ebimaki na nsima na ye Saint-Esprit ayebisinga ntango mosali ya nzambe akufaka lola na lifelo bawelelaka ye pour le moment avant bakunda Tibi Yoshua nalakisi yo ke bato balongi eza bato ya monde ya satana magie oyo babengi zodiaque eza 12 signe ya zodiaque eza na kati ya magie ya astrologie merci Seigneur ahamengorosa bedila habrigom staifa chasta him the grace the fa chasta the him the go merci cher Saint-Esprit ayebisa kingana lobango clairement po basali nzambe dele na monaki pe oyo mama ya États-Unis wana mama wa te na anglais na monaki ye na kati na monaki ba pasteur epele baza na kati na yebi bango très bien na monaki bango ba mosusu basi balamusi ba totem wana ezali forme ya magie blanche tant baza kokota na astrologie baza kopona magie moko mosusu alobi akolata ba pantalon mosusu alobi ye akobandaka kosemaki ye nde elembo na ye ya magie yango wana nde elembo ya appartenance na kati ya magie wana yango wana to bokomona ye miziki na ye komi kokende liboso ntango asemaki ya kaka bomoni miziki na ye ezokende liboso soki apiblie kaka mwa likambo moko boye bato bakolaike 10 000 merci Seigneur eza déjà signe ya activation na monde ya magie eza magie blanche Saint-Esprit ayebisinga omoni Tibi Yoshua aza réclamé na magie blanche wana yango na kati ya basigne wana ya astrologie oui azalaki na kati ya astrologie ya zodiaque wana omoni lo omoni mama Nadege namoni pe Nadege asi asimbi yango nzambe azo reproche ayebisinga alingi mbingi atika alongwa atika kosemaki ye merci Seigneur mais namoni nzambe aza na plan ya malamu mpona korestore couple na bango kasi bameka komitala malamu bamizongisa moto na moto atala amizongisa mama Nadege eloko kaka nzambe akoreproche yo maquillage merci Seigneur na ba pantalon merci Seigneur omoni te tango alataka yango molimo mosanto alakisinga sœur Nadege ayebisinga tango alataka pantalon omoni te tango aza kotelema aza kaka neti azongunza mabuye aza alobi na nga na kati ya motema na ye azalaka na culpabilité mais ayokaka kaka te alataka kaka
Merci beaucoup. Maman Esther. Maman Esther. Oui. Oui. Voilà, merci beaucoup. Tu as comme déjà presque 50 minutes déjà. Alors, na charge comme il déranger Bissoa. On rappelle que Maman Esther, elle est depuis Portugal, hein? Vous êtes à Portugal, Maman Esther? Oui, oui. Voilà, Maman Esther. Oui, nous sommes à Portugal. Et ça, Congo. Voilà. Continuer na yo. Deuxième partie, ça tellement moulay mingi à décortiquer parce que ça témoignage na yo. Témoignage na makasi. Pour déjà tous qui na 1 heure. Et ça témoignage na makasi. Ya makasi vraiment. To lobeli sur Papa Branham. Mais na ebi que tosuki, il fallait aussi Mbappé, Papa Simon Kimbangwa. Na charge nenge compliqué biso awawa et puis na ngonga. To continuer au soke koti to tikeli en temps après to yozonga. To continuer quand na corps du Christ. Corps du Christ c'est ça mon ennemi il faut qu'on développe Maman Esther Kaika. Oui, alors conclusion pour l'accord du Christ. Pour na lelo, conclusion pour na lelo. Pour na lelo. OK. Ok. Conclusion pour lelo message ya lelo ha molimo mosanto ayebisa kingana ayebisa bino nyonso na zoloba poko yeba komi situé soki oza déjà activé na kati ya magie blanche on a batebele bazokota yango sans le savoir alors babima batika mélange alors message ezali boye bayeba que messager de l'air eza William Branham Moïse ya tango na biso eza nde William Branham atiki message il faut tolanda to se makiete ndenga loba to se makiete Biblia appelle lobi yango témoignage o esalami na batumi sa eza témoignage vrai kasi Bible lobi mwasi azala na Paris extérieur te aluka ko bongisa Paris na ye akati to yebi yango mwasi alata bien to yebi yango mais poni tozolanda te témoignage ya Bible yango na bolimo mosantu pe azoki culpabiliser biso azopekisa oui le prophète William Branham pe alobi yango kasi bolingi kolanda te bokomi kaka Branham moninga na bino te c'est lui le prophète confirmé de notre âge et puis message de l'air eza yango wana oyo nyonso akolanda prophète message au prophète William Branham aloba oyo akosalela yango nde ye épouse ya Christ akozala merci beaucoup merci beaucoup Maman Esther Kaika merci Maman Esther Kaika ozaki pe na message pour na papa Kimbangu wana tozongo na émission Zoya. Merci beaucoup. On rappelle au monitibio choix et montrer mon tourment. Ils ont un tourment. Ils ont l'air. Ils n'ont pas y sauté parce que c'est la magie blanche. Qu'on a peu voilà, ils ont sauvé. Alors, ils ont pris bloc oyo. Papa, maman Nadège et puis maman Laure Mbongo, bazana katuana aux osenga. Baza ebele basali ya nzambe nyonso bayembaka na ya mibali oyo babimisa baclip na bana basi balata mabe batia bakabelo na banini. Voilà, Mike Kalambai. Omonika bango nyonso baza kosemakie na olo bango na bolingo nkolo baza perdu. Merci beaucoup Maman Esther Kaika. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'était Maman Esther Kaika depuis Portugal. Elle avait une révélation, surtout son témoignage de Pezana Kati, comment Abima l'église catholique, comment Abima qui n'a Andek au Tambola pour l'église, n'a Kola Bima qui est devant les 12 apôtres et le Seigneur Jésus Yemoko. Alors, merci beaucoup, maman. Merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi derrière la caméra. Merci comme ça à Denis, je m'en suis à la réalisation. Assistance et à Elie, hein. Salut à toi. Merci à Cheikh Moukadi, Maman Lydie, toute l'équipe de Chebiso Télévision. C'est pour la première fois que vous nous captez. C'est simple pour s'abonner. Allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer. Alors pour avoir toutes notifications, c'est simple. Allez là où il y a la cloche, appuyez pour recevoir toutes notifications sur notre chaîne, votre chaîne, Chebiso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours branchés, scotchés sur votre chaîne éducative professionnelle chez Chebiso Télévision. Au revoir. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye
osali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolike misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutupasi intense, sinusite, awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango oyo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko na bino et Sengo na biso.